CPP TV officiel. Si on a mon gars, il a dérangé, on va pas bloquer. D'autres ont bon. Si on a tout coûté, dans mon moment, ce qu'on a banana côté qu'on a capé là, déplace ce qu'on a à l'équipe. Le coup l'église, c'est ça qui est quelque part dans Kimbangu, à côté de la famille. Quand on a capé là, on a banana quoi comme na mon le coin de Kimbangu. Pensez à l'ibala na mutu na nga akite ezalaka. Ezalaka te tout donc quand on est au football na Brazzaville na Kinshasa tout ça ko. Donc moi nazolega kaka. Sora zo sabe la manji. Na ba na 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 mamba de pala. Mais les jours on a beaucoup na zaki déjà préparé parce que l'ibala il faut yo beaucoup me préparer. Même mon bal même moi c'est il faut m'y préparer parce que si on m'y prépare na eloko moko ata même okozwa mbongo si on m'y prépare na eloko moko boya motuya okomona ke eloko wana okozwa ngo na facilité soki ozolika libala luka mobali oyo un an oza que deux kota na mozinga na prière parce que même si tu es préparé oza na nzambe te ensemble il faut que kota na mozinga prière nzambe bakotalisa parce que ya nga nazalaki kaka nga banda kote sport na ye il y a pas de côté sport donc on a pas qui na chemin là il y a zaki na fille là na pe na zaki na maintenant si quoi ni na moi ça qui nzamba tiki sa biso ba diwana to to kuta eza olukelo ya nzamba okomona mutu na zana kwa za directeur ya banki na danger na zana ya mais yende mutu akomemo peut-être na kuta eza mobali sa ko moi c'est ça va nous pas na ko ma ko tshombe bise na comportement mais on a ngai na ele kamo namonaki mpo vi na nga ebonga lokola naza mwana etike lokola naza mwana oyo naza na posa baencadre ngai meme na parole de Dieu paster ako encadre nga mbe dollar ane place moko te il faut kozwa mobali ayebi nzambe mobali oyo soki aza na bonzambe na kati na ye okomona ke ya yo nyonso ekozala facile yango mona nga na fambaki na étudier ba place na uti na ye o Moïse mbi ayembana ye o penza donc ye o penza donc oyo akomema nga na kuna na 95 ans soki nzambe biso tozaka na ba age oyo nzambe akozwa biso il faut biso tokamwisa moto il faut mokili eningana mariage ezalaki moke na toningisi te tokoningisa mokili parce que toza na nzambe oko nazi mobali ayebi nzambe eleki richesse nyonso eza na nzambe yango je suis très à l'aise. CPP TV officiel. Tolanda, totala, to commenter, to s'abonner. Et puis, awa, ba conseil zebele, na love story mission oza uniquement ka pour na biso ba couple. Ngana couple na biko za couple. La nango ko ba leçon, awa, leçon zali. En tout cas nga na s'abonner déjà. Kalika yo s'abonner. Maman Charlene. Merci pour maïle et belle boy. Le CPP TV officiel. Awande na CPP TV officiel. Unique place ya kuzo maïle ya ba couple na émission na biso Love Story. Awande maïle ya ba couple zali. Tolan sabuni. Check. CPP TV officiel. Mbote balandi CPP TV elongo na émission na bino Love Story o bolinga mingi lelo toza awa na quartier 8 na commune na Njili esika wapi koye ko visiter couple ya artiste na biso monene o na kombo ya DiCaprio esika poko découvrir vie na ye awa toza na ndako te toza na staff na bango esika baluka moi 100 francs na bango ba évoluer ensemble na mwasi na ye en tout cas na tiki bino moko bolanda ndenge bako se défouler bako se donner pour que émission na biso les kamalam en tout cas on se retrouve tout à l'heure par rapport à série na biso question suivons ensemble. CPP TV officiel. Voilà ndenge na uti kolobela bino ba deko lelo to ya bela bino complètement pour le sous merveilleux oyo ba impacter déjà pour kana biso Congo ba impacter bila Kinshasa mobali oyo aza star lelo to ko découvrir hormis théâtre vie na ye ya couple na mwasi na ye mama sipa elongo oyo boko découvrir déjà bomonaki déjà na banese oyo ezalaki mariage na bango lelo tokiteli bango sur terrain na kati ya ndako
ça l'activité na bango pour découvrir en gros au travers de l'émission. Oh, sans plus tarder, n'a fait déjà mote na papa na biso DiCaprio, mote maman Sifa. Oh, Divino. En tout cas, c'est bien le combo d'Abino. En tout cas, et là qui surprise, mais on dit ma biso kaka boya. Papa DiCaprio. Ouais, qui m'a dit en tout cas 40 maman Sifa lobi, ça va se battre là. Donc quand on tabatte la option zamde, azo battre la biso qui m'a zaba. Mais ma femme va les logos pour la super. Oui, bah femme on a bon battre pas. Ndeka ba lilaka. Uzumuna na te ndenge ko ba sala ko mona. Quand on va rouler là. Oui. Ça avait déjà avec cette femme débat. Ma femme débat pas sala ke biso tout mona. Dans le sens quoi? Parce que ma femme doit voir là que chaîne oyo mi kolo chaîne eza na visibilité. Tout monde va te mettre tout monde me donner. On va bien parce que oyo ba kolo chaîne. Neni ne je la son de télé tout le monde était pas ça. Donc le même bafan on va monater. Donc si on va continuer au monater, ça veut dire on peut pas le battre. Donc va le baka pour le kangate mais va le bana bateau ko ba osala ke lelo yo misana bango ba botala bango baza ba bonner na bango donc ce qui va devenir bango puis on a ça na bango sur le terrain. Mais en tout cas lelo toyeli masolo ya vie professionnelle te lelo toyeli masolo ya couple. Papa DiCaprio boni libala. Très bien. Très bien. Yo tant que ça vu ça ya toi. Et moi, on a la bande. L'apparence est trompeuse, hein? Il y a vu ce là. Quand on m'a donné la CPL, de chaque question par rapport à l'émission Love Story. Maman, c'est pas. Il faut savoir que ça n'a pas papa. On a sentiment. C'est vrai. Tanaka na ye ya badazaki na tournage mona kauka tournage wana yango nde bayaka kotourne na veni oyo activité na nga ezalaki ntango oyaki magi amelaka nga mbongo yesu baprésident bazalaka bongo nde baza na aye kotourne asengi nga ke natia mwa tailove na nga na kati bamonaki mbinga na nga oyebike osala mabe amelanga mbongo wana apesanga ni transport te lokwanga mona bandako abekisinga binanga joue ozala camarade ya motu te na joue mpe nde toyebaki tepeka wana sikoyo nde boyebaki wana relation ezalaki kaka le même jour wana relation ezalaki le même jour wana te tosalaka na banimero ya batelefone ngai se na bi présanga mpe na joie nameka kojoue ndambu mais na olinga olakisa nga lisusu makasi antuka wana nazaki mpe pose te bango mosala théâtre namonaki ya mosala moko ezanga mbongo tema ngai na misa nango koluka babusiness kotambola kovoyage ao bayebi na bala nde batan wana nde yaye kokende bato antuka na tomonanaka sute mwa temps molai kompo mosusu boye nazaki na imo natali boye namoni banimero ti namoni nimero na ye ebimi na imo nde na bandi obenga ye nabengi mpona mpe sembole bandi obengana ana tozosolola ntuka tozwa na mwa temps moke todevelopaki makasi na telefone mais ye azalaki sur place. Mais papa DiCaprio ti ntango baza kodevelope masolo wana bosolo na imo wana deja oyebisi eke kosepela na ye pas même pas donc lokaka mona na mosala loko asengengaki ye mpona tosolaka nga bia loko naza mpe sur place te na ye eza na baproduction moko to ndenge na kozonga na koya na koluka yo tosala en tout cas tolosola na biso normal biso normal mais na kati na oza omilobelaki lere ozomona ye non en tout cas malgré la bomisi ye makasi mais azaka mpe selon azaka mpe bien atanga bia mosi aza kitoko boye en tout
na kosola kaka wana na mata wana moke nesenga bino ifuna bala yo na telefone CPP TV officiel. Bon, wana sikuwa sekaki kaka. Bon, nga sikuwa na yeko yebisi na bia na okende kutu Lubumbashi. Nasi nasombaki deja. Ya yebisi nga okokende te avokende foto kutana. Abi na yesusu Brazzaville azaki na point noir. Bazaki na tournage. Na bi na kuna bina nga il faut ça le faire pour nga moyen na ya. Tosaki lokwa ke ya koya me kwa samedi mo samedi wana yena. Wana bolingani kaka. Wana to na bisa na ba to na bisa na téléphone me deve mama soli foto kutana. Mais tu vas pas sur un abysse, elle s'en va au bal. Là, c'est ma vie, ma tête, tu te scones, elle s'en va. Là, tu commences sur la liste de ma camarade. Là, il y a. Là, on va aller dans la machine à la tête de Dieu dans ce pays. Elle s'en va avant de bon. Nous avons la poste à quoi il Brazzaville pour famille, mon pote, tu vas nous voyager, tu vas nous faire la maille, basa la rapuna. Ah, il n'a pas naïa. Kuna kutala pe bango comme ça na profiter kaka na ya kaka to kutana poso na zo na sa kaka 5 jours kozonga na ngamba moko na zo za avion eza dimanche na Papa DiCaprio siko ezaki combien de temps amitié na bino avant obimisa OK relation na bino ko obimisa mamba bolingo en tout cas c'est pas même un mois j'ai un peu un mois et quand les deux sont là chaque jour puis bah ils m'ont dit bon moi na l'homme qui n'a pas engagé les niveaux d'amour pour na pour ma activité dans l'activité du coup ça comme ça on va na après pourquoi déjà arrivé na programme voyage na ni na uko le ba aiko ako si décidé à voyager na la lomi pour la rêve Braza elle veut ça aïe Brazzaville je suis comme maman si par le bas qui ngai na CP na yo réaction de la ah, en tout cas, la CP l'a dit. En tout cas, déjà, la famille a été le solutionner tout le solutionner. En tout cas, famille, Oyo, il y a déjà dans Braza. Donc, famille, donc, famille, Penzaya, mon néné, au tir de tout le bétaka, le numéro est dans la tête. Donc, il y a une famille, mon néné, autant que Komaki, na Bango. Na ye pangona bango kala ngana pe komona na donc pas biso ça il faut ambiance mon patel biso star donc ambiance zara ya to sala mo une semaine bon na ko lo bandeni place wana na ko bo samedi janet moni ko sepela na mutu ezaka façon mosusu ko taper mutu ondi makena za na komisiko na ndimi bala eza yo parce que c'est un amour tunako komona mwasi mo na nzelo lobi na yeke na je t'aime na lingaka yo bona bo bandi pe ko vivre bo ça o nyoso ko sala pe bo sala mais ils a rappelé na poité beaucoup ninga na bino na za na mo poité mais mukolo pour o ba sopaka champagne eza mukolo mobala zilette apesio yo mie na niveau ya famille nde wana nde ko siko soki avant beaucoup na niveau ya ba famille moi bana ina entrepreneur wana pour ça il a comprendre bien bolingo na bino ebandaki na Brazzaville leste bokomi na Braza nde bolingo ebandi sikoyo lere bokumbala liboso papa DiCaprio amemaki nayebi te bobandaki nga na famille ya papa DiCaprio to na famille na yo mbala liboso bomona bafamille ezalaki nde tobandaki tobandi na biso bolingo na biso tobandeli ngai siko na bana ngai nazabe ya moto pasi yebe ngai azaki ndoto na ye soki alalela mutu anotinga siko makena tikake na Braza nga nazongai na nga na nga na mebombashi tobenganaka mais tellement ke azalaki natiaka ye na mutu na nga te ezalaki lokola ovivre nu na mutu bokati relation azalaki tobenganaka pete tokutanaka pete naza na Lubumbashi 6 mois nazonga mpe nabongisa mpe nimero na ye moko mosu tokutana na ye donc nakoma lokola rêve na ye soki kaka peut-être que donc en tout cas na belle ye pena eza na base babelisi mutu te lokola mutu na ndenge mabe te mutu na ndenge yake mwana mwasi mokona kosimbeka boye nayebi te mokolo wana olongwa donc bandokanela ngaka donc libala wa bandokanela ngaka mpo nasala ye mpe ke mama bakataki naaposa libala pour le moment donc libala yango monaka ezalaka fo ozalaka prêt
prête ya koyamba libala. Donc après, si je comprends bien, vous savez une semaine à Brazza. Après ok. Si on rencontre na bino après 6 mois on est allé qui wapi. Bon, ezaki na ndoleka na nzela, na ndoleka na nzela azaki na numéro na ngate, ngape nazaki na numéro na yete. Yango amoni nga ezaki na matanga moko quelque part afandaki na Kasavu. Amoni nga na uti na salon de coiffure, na oleka na siko wana. Eh mwana mwasi ya. Mutu na lukaka yeyo. Yo ya ngadi président ya kawa. Ngadi président za président landa mu ya kawa. Makiti pe na ye. Ofana na ofana. Sikoyo. Ah, tema ye pas nga pe maluba na fanda ba pese loko zo na na lo kali ko na kutana ba collègue na simizela aisi ba mwa bi mo so na ba la ni asa voilà c'est s'échanger sur numéro to passe to biso ba no biso to biso ba numéro ata 100 000 wow to kutana ye ko na koya kaka na fa na foto la place telle na koya ce qui a tout coûté na ye yo benga ngate na ça na numéro na bungisa kyango yo ya bungisa ka ba numéro bungisa ça to ba no so na neti lelo après une semaine boye numéro na pe to so na neti so na moni ka ba ina déranger na ba pe na bloquer donc to za ka bongo siko ta to kutani na mo masko na bana koteka na kapela déplace sikoyo aleki loko l'église ezaki quelque part na Kimbangu akotinga na fans na kapela na banda koya comme na mona loko andeko na penser à libala na mutu na ngaka ezalaka te to donc quand net to fona Brazzaville na Kinshasa to tsa ko donc mona zoleka kaka saka zo sabela manzi na ba na la na mamba di palace mais les jours on a beaucoup d'azaki déjà préparé parce que les balles il faut y beaucoup mieux préparer même mon bal même moi c'est il faut m'y préparer parce que si on m'y préparer na ino ko mokata même ko mbongo si on m'y préparer na ino ko moko boya motuya ko mona ke loko no ko zongo na facilité o kondima on peut na facilité mais si on a préparé na yango te o tuka ko c'est tout ne comme moi c'est ne comme bala mona ataka azo mona ke azo na mibali 5 6 7 avec la mibali 7 wana o yaza pona kabelo aza pona boya aza pona ko kwazo décision il faut m'y préparer parce que libala les a facile au côté au fandi lukaka na passe na biso mo fandi la mutu moko ezaka eloba eloko nzamba bongisi c'est ça donc les jours azo le kaka nga moi ngabi par exemple baki obala ngali parce qu'on a le bon voilà on dit même on est bien président obaki obala ngali abisuna binanga na ba no baloko to seki kaka azo liboko kendoli na zipe liboke ya ndisi na pesi apena ye to bonse be ba numéro da tenga pesi ba binanga président la mutu ngaba ya beko ka président na mutu na lero batamo wana ta ofanda ba 6 mois bata belé wana na mutu no za ko penser ni en tout cas encore le mot pas très important la préparation et là on est sur la préparation on est il veut la bande de passer belé il veut la bande belé avant na mona moisi atu ba comprendre te azakana fiancé mo batu ba yebi bazalakana mais lobi do bango ka bali mosa abatu ba kondana ka mo bali mabe azalaki ne loko te wa pasi erazui akozo mocha niveau na ye pour éviter parce que baka wana ya libakeza mais la plupart baka ezali basi o banyo ko mape na balibali et comme on attend moko bayeba susu ko placer makolo na bango te tellement yebi tellement yebi ya mobala mo pe na message na ye ko ba pas na loko te na ondi mena ke loko ngote me na otatune na nota na ntamse loko kune kusimba na mikana tanga ko mo meka yeba ki awsala makamu nyoso comme il faut te la como sana makamu ya tato plutôt oh tandis que mobile pe oyo akomi se préparer pour akomi na libala aza na besoin ko moi sur l'ordre na libala fona mona sai na tali pe na makamu nyoso c'est bon que baba la pona sentiment ko bala pe mo si pona mawate ko ko kufere baboti ko ninga zawo to banile na pasi loko to banile na pasi boye so ko moni ke ana ba capacité libala te libala ndo moni ko vi pona libela
donc tokolongoa lelo vie esimbi te makambo nyonso ebebe ekufi tana place okipe tokoluka ata place ngo na mpasa ata manzanza tobeti manzala tovandi parce que c'est ça la vie oyo toponi chemin ya kino mokolo nzambe abenga moko na biso. Mais président basi baza ebele surtout en plus oza star eloko nini ya oyo mpenza eatira yo epa mwasi na yo eloko ya liboso mpenza otime eloko ya liboso ezali courage c'est une dame courageuse oyo aza mpenza battante donc alembaka te epuis aza afocalisaka te na bao bajeune fi bakana ndia vivaka lokola mama bavivaka te lokola bajeune fi balaka idée eza na kabelo aza na esprit na ye ya boy aza na esprit ya nini toyesko aza soki omoni mwana mwasi po alamukaka kuti ye na 5h du matin ti 23h na place ya koteka le premier ti le 30 ndenge mwana mwasi wana aza na sans sa responsabilité mais mwana mwasi aza kobolangi na tongo wana $500 déjà ye moko na 500 wana adia na 350 ya ye donc 350 ya ye moko ya kabelo ya babesoin na ye sikoyo ntango mosusu 500 mokozwa yango ya chaque mois te eza ya batanto plutôt so déjà moto abongo ata mobali yango aza zoba tozala na yo mais ntango nakoma balibala nakoyeba diaki oyo so nabengi na libala anyokana mpe te ekeni mosika te donc déjà komona ye aza mwana moke mozomona ke azolamuka ntongo 5h mate ti mutu oyo aza na ntango te lobi na ntongo falamuka so 5h donc moto anga ta ambiance te aza na nini te doye makambo nini soki ezalaki na place yango te déjà moto abongo soki ana kati ya ndako ya libala akendaka déjà na ndako ya moto akendaka motu donc moyen oyo okuta ye epai ya voisine eza te moyen okuta yeke pa mama georgette oyo naki kotala camarade nani donc alia na sens ya responsabilité donc opala mwasi po azala na sens ya responsabilité ntango namonaki oleki okuti moto ala te ozoleki na butu ere mosu nalekaka na yebi mpe te mai naleki nga moko nake priere na priere esili 21 22 oleki ere wana okuta moto akokanga biloko okotali ti ere 5h ntango oleka seki okende matinal okuta eza déjà wana pase mbisi omonake motu oyo aza na sens ya donc oyo so obali yango comprendre na valere ya libala akoyeba mpe na valere ya motu oyo ozozwa nango po ayeba ndenge ya kobongisa c'est ça ntango na bizaki na moni à part wana epuis nde naloba ngam nabongisi azalaki mpe mwa kitoko na ye otalisi mpe te ape motu oyo nayebana toka mpe nayebana mpe naza mpe mwasi mwasi moko ata aza mwa ndambo kitoko mpo ngana ntango nabongisa ye akoma eso kitoko donc ntango natali mpe moko en tout cas nayebo si c'est comme ça donc ye en tout cas maloba na ndokoloba ezalaki nango mpe kaka nzambe mpo makambo mosusu ebadeside mosusu ezalaka nzambe ata yo moto okokolingama eso eza mpe nzela nzambe eza kopermettre yango na facilité mpe mais pendant que 5 ans ezalaki ya bakobaatiyakidezoka wana nazalaki to minene liloba na ndoloba na ye ya liboso zeka libala ngai fona bala en tout cas patience wana sikoyo ti jour mama si balibali mama balibali ezira combien de temps donc en tout cas nasala libala demo na préparation na nyonso non avant bapréparation wana ndenge nyonso wana bozalaki ere moko boye bozwi bapose ere moko boye mama sifa seki bakaprice na ye mpo pokoma na niveau mama sifa andimi makwa bala e andimi wi na tie makolo na nga sikoyo mobali na nga lekasi oluka tosala mobali bala ezaki combien de temps ezalaki 2 mois parce que ngai yesu liboso yesu azalaka na liboso marge kotuna tunaki kosola nini ntango ayaki aye epuis le jour aye ye na ndako na ye okuti eza jour nanga ya retraite ya priere naliaka te tolampaka te donc osali bien lokola premier jour eyo na ndako oyoki jour ya priere tokota priere en tout cas tokoti priere makambo mosusu oyo eza kote na ye mwa oloba esika aloba eza ele nanga ok ntango ya kotinga loko ezalaki lundi jour ya priere tokoti priere apres lokola tata nanga lolo azaka songisongi alakisi eki yenga sinon motu oyo oze mpa na ye aza nani aza na ekinga donc vraiment epesi lisusu na confiance wana ntango amoni ko opesisa confiance c'est comme ça lokola eza boye en tout cas na mitiki na maboko no sala ndenge tata na kolinga
c'est comme maman Sipa. Et là, on dit et ça là qui est au la terre. Aux amours, c'est plutôt peut-être ma sollicitation est avec belé, mais ni et ça qui est au bâté. Mon balai, on a tracé chemin, on a papa, on a partagé le reste de la vie. Et là, on a le barara. Soko osala libala moni libala eza bino atande kolobaka sozo ngo tracer nzela il faut ko tracer nzela na moto oyo aza mieux placé ko tracer nzela ko tracer nzela kaka po okutani na moto po soki ozwi kitoko na yo olobi ke na kitoko napona mibali napona motu nini tokofanda na ye yango moni mabale ezokufa ebele abali lelo après 2 mois libala ekufi abali lelo après 1 année libala ekufi pourquoi parce que moko azoyebaki na kitoko ata na bali ye famille na sina mona terme moko fino ko azoloba wana kapela lobi ke supa na moninga ninga naza na nyonso wana kamara binanga abina ngai no mbala kusaka na ngati soko bali nga na tongo na koko na bomi libala famille ko ndenge ko na famille na donde na boy soki na libala yazo sala business na beauté na atala za mwasi ko aza pena kano aza bien mais tellement que na kati na libala za ko na kitoko to mona ba mama na biso ba bota biso al kitoko ko sa kana mais mabele ya mbala omona mwasi mususu aza na azokota na nga aza moto ya kokota ba Facebook na kota Facebook omona basi bazokufa ozosentir que mwasi oyo nzoto ekewa soki otali biloko nyonso wana okomona ke okosala biloko soki ozomela libala luka mobali oyo enano oza que deux kota na mozinga bapriere parce que même si tu es préparé oza na nzambe te ensemble il faut que kota na mozinga priere nzambe bakotalisa parce que ya nga na nzala eka oyo nga banda kote sport na ye ye mpe banda kote sport na ye moto azalaki na chemin na ye azalaki na fi na ye nga mpe nazalaki na fi mena sikoyo nini yango ezali ke nzambe atikisa biso bavi wana to ya tokutana eza kolukeleli ya nzambe okomona motu naza na ye po aza directeur ya banke aza danger nazala na ye me ye nde motu akomemo peut-être na kunda eza mobali mosusu akokoma mwasi mosusu akomi mobali nakokoma kotya mbeli te na comportement neti omoni motu wana otani na ye mobali wana aza mieux placé te mpo na yo akomomona okomi mabe ntango ozalaki libanda ozalaki malamu mais mpo na ngai sifa na ye lelo kamo namonaki mpo vi na ngai ebonga lokola naza mwana etike lokola naza mwana oyo naza na mposa baencadre ngai meme na parole de Dieu paster ako encadre ngai metolara ne place moko te il faut kozwa mobali ayebi nzambe mobali oyo soki aza na bonzambe na kati na ye okomona ke ya yo nyonso ekozala facile akomisa yo nyonso mpona nini par rapport yake ayebi nzambe yango mona nga nafandaki na étudie baplace na uti ye oyo oyo moïse mbi ayembana ye oyo mpenza don ye oyo mpenza donki oyo akomemanga na kuna na 95 ans soki nzambe biso tozaka na baage oyo nzambe akozwa biso il faut biso tokamwisa mokonzi il faut mokili eningana mariage ezalaki moke na toningisi te tokoningisa mokili parce que toza na nzambe mpona nazwi mobali ayebi nzambe eleki richesse nyonso eza na likambo yango je suis très à l'aise. Mais c'est comme maman, la belle famille là, toujours à l'idée, ça va te présenter la belle famille, mais là il est une réaction à belle famille des amis. Bon, belle famille n'a pas de bosso, belle famille n'a pas de bosso, c'est pas ça, c'est ça. Belle famille n'a pas de bosso, moi ça nous pour la les gens dans nos amis, à sa famille. Deuxième belle famille, c'est la famille. Tenga avec la famille de Nazo Kenge, tu vois comment? Bon, on a fait comprendre. Famille comédienne, tu sais, maman la Wala pasal boso. Yo kana biso kwa. Yo kana biso. Muta osibita. Bayebi eloko na oyo. Yo kana biso. Niko mususu. Ala biso niko mususu. Il faut ya to kote fele. To ke ne male male, mais na kama kama.
nalobi famille ya liboso eza parce que nzambe soki aboyaki libala oyo bekozenga babiso mpe tokutana ye totyaka nzambe na suka te totyaka nzambe aza famille na biso ye nde moto aboteli ngai ye nde moto asali te lelo oyo nakota na mobali ya malamu wada ye eza nzambe deuxième oyo ngai na soki nalali nalamuki nga penza réponse nga penza nalanga nayebi te bino ba internet bozo comprendre nani nga na faire comprendre omoni famille oyo basoutenir nga ntina suka eza famille oyo mobali na kosalaka mobali na ngai j'espère oyebi histoire na ye histoire na ye je nayebi te moko mosusu bomona mama leki aleka aloba bie papa leki te bomona papa fioti ngolo place azali papa bokino na ngai napesi oyo bambote ebele na mama mado mama spageti pe place azali na pesi bambote po bango nde moto basalaki baencadre ye bango nde moto basalaki akota na monde ya théâtre kombo adikapu esa nini efanda les jours bazokende po babalanga baprésente ngai famille oyo ngai nayeba eza famille oyo bato oyo bamondi ya théâtre atema mama juju la reine abisaka mais abima na nzete te quand même abima na sikoyo question wana okotuna nga te foto na ye siko ngai onga na bipo nga nayebi neti epa na biso soko ye epa na biso epa papa na mama na epa na biso pasi baye kopesa mbongo na ndimi nayebi te bamonaki na nafete bamonaki nani bamonaki ka bakomete ça veut dire quoi histoire wana eza histoire ya otia nakokundana sikoyo biso toza ana histoire ya babelle sœur na ngai bacomédienne bavrai chéri bamama bokilo na nga bacomédienne bapapa bokilo na nga bango nyonso bahonoraki nga tina bana bon nalingi ye moko concerné aloba po nga déjà naza ya suspense je crois mpe babone na biso balandisi mpe petini mpe bakozala na mwa suspense lokola nga plus mpe babelle famille na nga bisusu bamama nyonso babota dikaprio bandeko ya dikaprio toza bamama baza na poto baza na bamama Charlène bamama Bijou la reine mama Via mama Thérésia toza mama Brigitte mama Bibiche mama Gauthier bamama Marie Lopez naza na mama José Ndaya naza na bakote basemeki naza na Grace Mbongo on a lingaka mingi mwana nga bolingo Nadège Mbongo donc wana baza basemeki na nga ya sûr yake soki lelo mama wana kotuna mama chéri na mama Gracia na mama Debora donc wana bamama kokolo na nga ya sosi yake soki na poisika kule na 12h1 minute na 12h3 si le téléphone na donc c'est ça wana mama nde bakokilo na nga bamama nyonso po naza mwana ya bamama en tout cas pena soko bokilo oyo ya mokilo boyinga nana babokilo nzamba place po nanga tuna palite soki ke yo oboyinga kolobi ke naza nde badika po yo nalingisi fati oboyinga na tongo naza na basemeki tala ebele oyo pena soki batelemi basalo marche esimba donc aza mona basemeki ebele papa Maemba tozonge pa na yo papa mais essayez à expliquer biso mwa ndambo po biso toyebi famille même na mariage toyebi ke tobanda na mariage coutumier oyo ezo nécessité famille biologique lima na nzete te ouais papa Maemba komone Maemba peut-être oyo oyeba te yo oyebi ka komba DiCaprio komona ye papa Maemba donc outa na nzete te quand même famille moko ezali oui mama si batangi famille comédienne eza bien mais quand même famille na biso ezali oyo tobimela ata kutu moko te mpo nayoki te place mama si batangi famille biologique DiCaprio asali carrière ya film mobimba kokola na théâtre DiCaprio na l'âge ya 7 ans nakoti
monde à théâtre. Donc DiCaprio vie à DiCaprio bato batambisi bato balagisi vie eza ba comédie. Donc ba mama linga wana ba pauvre mama Chako ba pauvre papa Dudunga Fura ba pauvre Chaba. Donc bato yo basali ki DiCaprio pour ça DiCaprio ils ont ni membre de famille na. Donc na koli na maboko na bango. Na komi DiCaprio na maboko na bango, na komi tata na maboko na bango, na bali na maboko na bango. Moni même bibliologie ceux qui n'ont pas petite chose aux reconnaissance na ba grande chose nzambe mo apesa. Donc c'est pour cela na tika ki nyonso na maboko na bango parce que ça bango ndi bato baboko linga bango ndi bakoma ba biologique oyanga eza famille comédienne. Donc famille comédienne à part wana donc wana tolo ba parce que to pesa ngo sens ya osa parce que même azota na ba vidéo tala no comprendre ka non do bato nyonso bato basala ma fête mariage yi ba comédie. Et le coup la bango on ne peut pas citer que Mutengana Zalaki famille de one famille, la famille biologique dans les comédie. Donc famille biologique donc papa Fio Tingom, il y a Madungo Mala patron, na maman spaghetti. Donc ceux qui ont travaillé mission kala, nous comprenons autour de la question parce que tout va y avoir mission kala, va y avoir mission dans le bas côté, il y a 2000 on a ça mission, d'accord mission 2000 yo ozo kusanga question ya neo do bato batala voilà bato batala ba 2000 ba 1900 ba yebi ba émission autoroba. Donc ça veut dire quoi? Il y a d'autres émissions sur la vie et ba boke na balaba neti boye kana mona moko to moni na babwaki na internet ya mona ba boke tune famille ne so mona tune famille ne to bato ba loko teti boye ko na luka bango ba pesa ngana bango mona ponga na posa naye na komeli bango so bomoni pasa za boke na bébé wana bo tikira so mutana to ngana jui na bokuli o to luka famille naye oto na ba oyo ba boki ba bokoli parce que ko botero comme si ko bokoli zero donc muto bokoli avec muto abotie na ya mwana mwenga na terre ba toro ba bota pour na sentiment le temps ko bota ça va prête on dit que ne na bota pour il faut na boko donc na boti muto na vie il faut pena pesa nini sans ya vie wana na koli ça y na tangi ça voilà la responsabilité maintenant on a boti mwana na tiki le fait que la mission vous faire des pères de mère depuis l'âge de 6 à 5 mais famille va beaucoup lier c'est pour beaucoup mineur va comme il y a pas de temps la famille va beaucoup lier faut tanga bato ba beaucoup non tanga bato va beaucoup lier ah c'est tata pas bazali pour bato ba siliki pour mwana pour ayebi ya aussi quand tu pas les capes tereta lo baté do yemga yebi mabena ye déjà yebi ndena avec kuna lo baté parce que si on a le bato tu n'as pas na peine à poto aux akananene pour pesa yeni est-ce qu'on a vu nos pesa yeni nos sunga na nini ba tu na ngo so tango yo linga bato to sane o lingo répondre donc c'est plus que ça on va que voilà tu vas comprendre si on a fait comprendre tu vas comprendre dans le sens que bato tu va bien nous éviter pour faire comprendre pour bato ça va voir pour que bango va yebi na bango di solution ça non bato sauter te bato nyoso batunyoso âge dans la scène dans musala 30 ans et puis sur ko ligi de 30 ans wana âge ka carrière ça côté non âge là donc pendant 30 ans on a des missions na sala bato ba yebi réalité et tout ndenge zala yango on a fait comprendre pour tout sur question dans le sens que dona mona oyo ba comédie ba beaucoup langa on a tangisa na komisa ngona ça on a ko ignorer bango tam ko mo ata membre famille ya dimia donc surtout ami sepeli ya kota na vie na ngai ye so pas sepeli te mengana ko tanga kaka ba comédie ba to beaucoup langa pour la reconnaissance wana na musala makasi basa so boy to tangi bango reconnaissance eza bien ngai eloko moko kaka place na ngaka na telemi famille bazali ba ndeko tangi ba artiste bazui yo ba bokoli mais ata ba bokoli yo te bon na fait papa yoka ngana biso skolo netinga nanga sikoyo nanda zo Feli nanda zo nani oyo ayambaki papa ke azombongo nanga azwa asolola famille oyo babokolanga nani yango ayambaki ndeti omo biso to dawe eza bato so na iso bana bana ba histoire ya vie on peut pas mal hein donc ça va histoire attendez yewe mutozombo eza bato mama yaona tselo ko muko tango yo na mukilo ko tsama mukilo ngo bota bana fo ba kena boti mo ata mona ndeko na za mona mwana sikona bando tango na peso vala ata mona ndeko na sa mona nayo do so ebi ke to na makila samoko mwana ndeko kufia tikelo mwana polisa etangise ko yebi réalité vite c'est ça hein vérité ba internaute na biso ba abonné na biso
j'espère ntango nyonso nalobela biso émission love story eza kaka wana te pour que boyeba vie ya couple mais ezopesa biso mpe baleson ebele ya vie émission oyo ezopesa bino leson yo oyo ndeko mwasi ndeko mobali yaya toleki no akufi ozwi bana wana obwaki bango libanda et puis richesse na bango ozwi yango bimeli yango mapekakanda bato mosusu napesa bango biloko balia mais babengana mosi nanga babenge neti nga na ya boye neti nga boye soki oyepa na nga tokobetaka histoire wana nga aza na bahistoire ya pasi yake nakotanga te kofamia mama na nga famia papa na nga nakotanga motu te nakotanga te mpo ani nakotanga te parce que moment oyo balinga basalanga devoir ya kobokola nga basalaki eza na bato mosusu babenganga ndoki naokola boye ayebisi nga lobi ke namoni ozofina mwana na ngai kingo abenga na ngai bon ntango yo obengani nga wana lelo oyo soki nayebi kokoma kotanga eza effort na nga yo osala no effort mpona nga te sikoyo yebisanga ke nazosala effort ya kopusana kaka pembeni na ezaka famille napusa nakufa te sikoyo bongo totie neti bongo ke nangi na bala namoni ke motu oyo adresenga ifo bala oza mokozo age ezokende omoni koluka mbongo eza bien ifo oluka mobali olukela mbongo na kati ya libala ndenge eza boye kota sikoyo na mozunda bapriere luka nzambe mama longlase azali nzambe apamona nakoignore te nakoignore ye te aza mama oyo soki lelo nafandi na papa boye ezala na ye donc mutu oyo nga naza litambo omona okebo litambola te momutu akozwa encadre aza mais ntango deja okutana na moto aencadre yo nazwa moto wana atia mopanzi mpona tia mona pesa moto wana lokumu bato bayaka mpona profit ya bato azalaki baboyi ngai bazolinga nga te neti kana ezaka na nga sikoyo yebisanga ke papa afandaka bandosite bango lobaki omoni motu te kota be te bango baza bandeko nzambe ayebi place nini tobandaki kosala nini oyo etikali eza makambo ya nzambe ntango ya kotunanga mpona babele famille nanga bakomede tuna bamama nanga po bafandi tuna ngai estce famille bakomani eza ndeni wana ve famille oyo place feti nanga oyo efandaki bainvitation eza wana naza nanga na bato mais siko bango bazolukanga dokona osandi En tout cas, tokangi déjà parenthèse ezalaki juste mpona éclaircissement na baoyo bozolanda biso bocomprendre eza chaque couple aza na réalité na ye chaque couple aza na histoire na ye histoire oyo tozodécouvrir na bandeli lisusu ezopesa biso leson yo oyo botola bana bandeko biloko yo oyo benga na bana bato benga bana bato omoni lelo neti toza na rêve à la pluie sikoyo bakoli yo peut-être okanisaki bakola te bakokufa lelo baza bagrande personne donc yo oyo oza na comportement na ifoyeba déjà kochanger en tout cas tokandi parenthèse tokoti sikoyo na vie libala ezoleka boni ça fait combien de temps que boza ensemble déjà na vie depuis kobalani depuis de balani bana nzambe bazalaka na mpasi na mawa te me okoloba na bomoto libala douleur ekeyaki okobungisa zemi eza douleur kozanga ye moko bisika ya kolala eza douleur parce que tolekaki ntango tondimi na ndimi kaka iyo nakotaki lokola na monde ya bomba parce que oyebi kaka libala oyo eloko oyo omoni mbanga so eza na nzete oyo eloko nyonso moto nyonso akoleka kobwatela yango libanga ekoya mpe soki ekoyi mabe ekopanzana donc naleki na bamoma moko eza vraiment pasi yake soki oza prépare te oloba nga mpeya na banzoto na nga boye nga mpeya na boye nakende ondima libala oyo telmaki nandimaki mobali na mapona direct nabaki na ye te nandimaki mpo aza comédien nandimaki parce que elebe insa
na onga na yebele na ça parce que so na bina tsa ki komete na onga pona nini par rapport ya ke ozana bonzoto wana eza lokola ozomona makambo nyonso ozokende na nzoto mais lokola aza mosala na nzambe ata pasi ezali bokosenga kaka na nzambe oyo asalisi bino akofongola makambo donc toleki na bamoma ya avoir kende opesa nini mbongo wana tolala babane na bachantier namona pasi moko na tali boye na nzambe ozomona nga bozomona oyo olobaki na sala na sali yango pourquoi complication ezokoma nzambe alobi te tala nga ezali bao bayebi oyo nzambe atiaki ndenge biso antuka basala batikaki mpe oleki na bango na tofungwami te mpo tozaka na moma tozokende ka donc toza baescalier fo tomata mais pasi ezali yango nabi ke ndeko mobali ndeko mwasi oyo eza conseil gratuit apesa yo si tu as préparé donc oza déjà préparé déjà yeba ke ata pasi ezali okolebisa mais soki oza préparé te ozowelela ozobala mobali mpo okende ozobala mobali aza na compte ya banke ebele ozobala mobali mpo aza kitoko makasi mobali akosala accident makolo nyonso mibale bukani mobali bote na ye mpe akolamuka mpe boye soit eloko moko eze mpe boye mpe maladi moko boye elongo ekomi déformé mais soki olingi vraimen na ndenge ya malamu okotikala komona ke eloko nyonso wana ekoshoke yo ti okoboyaka mpe libala wana yango libala eza eloko moko efosi kote malamu na mabe donc soko oyebi kaka pire eza mpenza ke olali nzala nde tolalaki nzala tokata lipa moko tozokata kotiaka mai ya sikre na bana potopoto eza miliki nde mobote sikre ekoka peti loso batie mafuta mingi sikoyo ntango okomi komana elamba mpe okoko kolata elamba ya sika lipapa moko kala gomo bon sikoyo oyebisanga te na moma wana oboya mobali olobaki mpo mokili monaki nga aza mbala internet mpo bato mosu bandeko mosu bana obenganga biso tosenga mbongo yo ozopesa biso te yo bala libala internet mariage na yo mobali naza star me mbala nanga nga bala star poso na bala star senge mobali nanga ifala tourne chaque jour eloko wana osala condition ozo comprendre non mais ye ndenge aza boye nakutana na ye ndenge nzambe alingi yango nayebisi biso nyonso te tolinga nzambe mingi oye nde moto akosala te ata pasi eza na mariage esimba biso na lobala na marin banda kaka tokabona monkali tofandaka bolikolo tozaka na mariage natikale kokende koyebisa ye toza na keke so tolali nzala ndenge nini otango tozanga te esika kolala tokenda te pana yabiso yango na ye kokomprendre mutu aza likambo soko tie confiance na nzambe omonaki meme parrain na liba parrain akoma nzambe na oti surtout bato oyo bazwi parrain akomisi lokola nzambe na ye ekoyoke baba omona kotoenga na nzela boma libala mama ye makambo aza nango na kati ya libala yango monaka ngai na mobali na nga ata kotibiso nini ata oyeba okuti biso na siliki ndenge nini yebaka ke ayebi ndenge yango ata na mati ndenge akotika ninga nayebika moma moko ayebi obere ngai ndenge ateme na nini oyo eza mpe masa na ngai ndenge aza monaa mpe na banamati te so naboyi nalobisa mpo nango ezala isole esala bien sesoli na mais toza teke na libala moko ya te nakayebila nga baka na kokangaka biloko te tokokotana kaka mpo nayebi aza na makambo ya malamu poso naboyi ye nayebi moto papa ditakuyo kote na yo siko
Maman déjà a relaté un peu moment difficile au traverser depuis vos ensemble. Moment nini yango so retali depuis vos ans à libala. Et le côté CPL ça organise et loko depuis na libala bonheur moko boyelo mona qui est bien. En tout cas, et là on s'est abonné à bien. Les alliés joie au désarmement. Là, les gars au bas. En tout cas, les gens couple belé, les gens belé. Même na basal andam, na bane na basal andam, na yebi na couple basal andam ne les élèves. Mais ça basal biso grâce, quand na biso, allez garder jour. Donc on a biso tam su 24 heures pour rater. Donc quand na biso la casse qui est aussi qui après tam su 12 heures de temps, 1 heure 2 heures d'étoile. A blague pelé qui si les moi tout le temps on a nous avons dans la joie na ban na toute ton famille nous avons dans la joie par rapport à on a façon na la terre na communauté en tout cas nzamba pesa la libala nzamba pesa la moi si apenga ban nzamba pesa la libala oyo vraiment que na kimi pendeza donc kimi zali na profiter na épingler moi bisika maman lubaki pour nous ça va toquer na mariage il faut que ya ebele na les pires na les meilleurs les les pires donc les pires ils araka mingi pour les calmer donc les pires ils a mingi pour les calmer mais ra araka tamulai na les sarate c'est ça mais les pires araka tamuke mais les ça pour les calmer temps donc ça veut dire ce qui est en moto waka te ya kala ce qu'on a préparé na bala tiko wele la kubala parce que les balles ils ont place faut y a bala qui n'a mais pas bala ba pire monsieur sur ya binoté bino balé moi ça mobile te va bien mais ba réalité est par rapport à finance par rapport là tu besoin bien on mettait bobu ka ba bono ngona nzamba mais nzamba ça dit que biloko nyonso na o te ka ba yibi bokao ki bana lokoti donc bimi pena na tango tali be star pour tambori toute la journée ko beng beng rien lokoti ozuma na ndako tiki bana parce que bana bari que papa ninga bimi ba zonga na zonga no no yebe pa o banina no comédie no na ba si bo continue bien c'est là yebi da mama ke ne abe c'est mulu mo zanga na saka ko mo nga sikaka na ina et puis nzamba pesa nga bana moko ba na sambela ba kinta nzamba ngo sona na ngona sala na bana donc bakipa te singa biloko te poto ya pamba mais si ya pamba muzanga mingi na meli pondo pamba na donc ocha yem ko ebiso ki papa na pas d'argent il faut qu'on mange comme ça donc tu vois iloko na kan singa to na bana na mona famille yeso pesanga na mona ge yeso ni nganga est-ce qu'il arrivé là bino déjà depuis vos ans ensemble ya kobunda ah petit on bete makasi alinga ndio kubete ti ah ya imawa kona ndimbo te opale eko sona lo bani na répondre na tseka na boy na papa ngai tina ni sala simbuka simbuka ngai ba tu mona ngalo ngo muke wa munene ah tuka na kokoma kana ni bona te pas c'est qui est très important on montre tout aussi à Rabato. Mon c'est moi, makambo to turuba na début ça fait mal, malgré toi Rabato. Donc on a dit voilà famille, une grande famille. Rabato voyons faire famille pesante qui va zangité. Donc Europe batondi ni do ba pe na bosi na bango ma. Et le gros bana ka ba bande ko mo bazate, mo iba soutenir bino zate. C'est ça ça ndenge mo gona bana tango ko ti bana. Yeba ki tango ni sio papa na mama so na ka bundaka. Bana na ba ozo abo. Mwana wakula na akula yiki papa na sala matso basaka babunda surtout ya biso pewe azolu kayi kula mo français ayebi mo de beta mon école tu vois chez nous là-bas notre pays il non c'est pas tout le temps les matins qu'on se réveille c'est pas parce que déjà moi na lo beta mo déjà bon yeba que ça c'est mon sokoti non mo la papa na bon tango ba okula bana na ba katime bana na babanga be libala amuna ki akumi kanda akumi na karatera mibali kwane amuna ki sona petit libala bakuta mbali mo betanga au banga somo wana ya vie la ko to na sala mo déjà filmé na sala ba filmé bile bo do somo ya vie ba réalité biso connaît ça on a message c'est nzamba pesa biso ya mo na ça qui fort que ata sto pa ka bana ba iko do so ina mo ni ke kanda mo bile de kinga na bima pa na bimena
Donc là, c'est là où il bande pas ça. Donc si monsieur les gars na côté, attends la côté na kanda. Donc na il gana le cœur pêcheur. So comme la ville va t'en aucun nami le veranga mais. On a la petite famille là. OK. Donc na milu kele na misi sa unka place na temi na nzira. Après na zone na looking na créer ka pièce mo za la po. To bo sala nyoso. Donc ça veut dire nyoso to sala ka surtout biso ba to boti. Ça c'est moi ça na ba. C'est pour cela donc vraiment tant autant pour la vie aussi au boti déjà. Mes parents ont besoin d'ensemble, ma couple, oui, ma camarade, beaucoup ça, ils sont pas là pour ça. Oui, vite à pour soi, na mingi, ils sont pas là. Oui, vite à pour ma mingi, ils sont pas. Donc, quand ils sont pas là, ils sont pas là bien. Donc vraiment c'est ça, mon conseil peut te vous baxer la maramboana. Ndenge bofandi na mwasi na yo boumeli qualité na ye ya makasi oyo ntango otala tobi qualité oyo en tout cas nakutana nango ailleurs te nazalaka nanga pete na barelation ngaku déjà te ngaku okutala kuti te basala yango mpe te nzambe basala baqualité ya mwasi nanga nzambe asala yango na motu qualité yango eza ya asala yango don nasambela yango na motu te epuis moto akokoka yango to mwasi mona motu motoza aza kutu te mpe namonaki te donc kotuna yango question wana te po ando aza nyonso nyonso ya mokili ya malamu nde eza mwasi nanga koloba te aza na défaut te po nyonso na vie azanga ya défaut te wana bato baloba kokosi défaut te ya makasi oyo ebezali ye moko bilobeli c'est ça epona ebika yango kaka mwasi na nga kanda ya buzoba te ça veut dire na miso nalinga buzoba te azalaka mpena na bana po ezala bandeko na misala bazalaka na moko na ye po alingaka buzoba te epo alingaka so alobi yo salaka ana ye mosubisi wana esika kokende na be te kolika oko bando komplike vite alinga moto komplika be alinga nde buzoba na miso ne te parceke buzoba nyonso ezala oza nani soki otie buzoba na miso na ye wana nde tonda komoni asengela samba moko bon defo mobali yanga eza bon nayebi ke aza moto oza na defo te mais defo na ye ezalaka moke kaki alobaka mais soki kaka fumu soki opesi ekanda aza maloba moko ya sec soki apetuka mibale akanisaka mere eza liboso nzenga nakomi ka moto tosala ne scène pampa soki alobi bana olobaka mpe ebele pete soki alasuluka tofandi mpe tofandi tosola na biso papa ozana defo kaka soki kaka opape sokanda ye mpenza soki opesika kanda soki afongolo kaka ya oflashe mibale misato te moko soyebi soki moko wana yomokotika deja mokotimaayeka meme na mosala meme bato soki aza na bango soki alingaka soki alobi ka mbala moko boye mo okomprendre benake kasi meme kolana ntango mwana nanga na kati ya ndako aolela papa alobaki nanga balobaki nanga boye nga nayebi boye papa alobi nga asika nanga nalobaka mbala moko esili papa te nalingaka otapesa ekanda te po oyebi ke ye soki abimisi loka moko na koti tala liso aye azala bongo ye mpenza wana tina ye naloba ekolo na ngai eza ondire nazopesa espérance ya bato mpasi na oka aza na waka 11e Bon papa a eu fait colonie. Donc, bangwash. Non, c'est ma poubelle. kasi toza bayoki toza boye biso soko bikolo na biso mpo ngai na biso nabiki na moyoba peut-être mama josenda po yango na baka naza bikolo nyonso oyo nzambe asala ke nazala mpo asalanga prochanga na bikolo nyonso mpo ngai na boye naliaka na ngai nyoka naliaka na ngai ngano eza bato balwa mosu balia na ngai sikotelemaki mwana oyo akola na vi ya
libanda mwana okolaki fazer nayebi nyonso batali na bomaka miso wana bato bakama oza libikolo nini nabi ekolo nanga po comprendre ngo soki na nzambe yo nzambe nde moto yana bingi mwana fazer omoi so mwana aza fazer bikolo bakende bokola ye donc neti nga boye aza ekola papa amuyombe aseta muyombe siko de temaki aza muyombe amesana na eloko papa na bango bandolya mingi yango ye pazo donc likaya bopende otumbi yango bien otiango likolo ya pondu otia likolo ya ndunda légume vert otiango na likolo ya misili kafumbwa ndani ya Bon, papa, tu as pris le plat préféré à maman si peseni. Oh, tu as des fruits préférés. Ah, fruits. Fruits préférés, ma ils ont foufou. Beaucoup de boissons. Fruits préférés. Beaucoup de boissons. En tout cas, la mano, c'est bien que ça massive. La mano, t'as trop dit que la foufou. Oh, mais c'est la meilleure réputation. En Soumabino, là. Donc, maman, ta maman, elle est comme maman, elle est 10e mairie, vous comprenez pas. Ouais, ça retient mon gars, mais 10e mairie. Elle est pas une présente, maman. Ah, non. Pourquoi n'était pas foufou gagné? Il y a un peu de ya matamba mai ezali soupe mai ezalaka mai kaka robinet to tino robinet azana vraiment c'est l'ambiance de l'émission bisika nyonso bozolanda biso ambiance ya émission yango oyo eza na bamoma fort moko elikamu epuis yo mwa mpasi mosusu esekisi yo yango wana nde ezofaire partir na émission na biso ezoconstitue émission na biso en tout cas tozocontinue lisusu tozokoma na basérie ya baquestion na biso par rapport ya émission na biso malgré tozokende déjà kochite malebe papa Maemba loisir préféré de Zali les sports c'est dans le sport dans le football comme ça na Congo on a l'équipe nyonso sauf que libanda nde alinga Barcelone na mikolo na komi na ngai à Paris na komi na Paris totoki na biso Paris donc tokomi na so bata ba Paris naka sport parce que nasala mingi nabeta handball bakola maboko nasala moma wana emoko nasala mwa karateka pe moke mwa sport wana na nzoto donc alinga mona alinga sport makasi mibale mpenza kemasala fanatike ya oyo balinga babetanga na stade balinga babetanga na stade nakota match ya bitu na ima Imalatie bilatie wow. Na bana bilatie wow. Yo kaisifika vile kote kana na sema mtu atuki makasi ndio mais et après quand déjà faut que des vacances en famille en vacances c'est la terre des Zambie na mtu sala mmoja par rapport ya mais sortir anniversaire mais ça va pas passer ça la bangomba prier on est que dans chaque lundi na bangomba ndeto kenda biso vacances sunday en mais vacances bena ke bo avion bo ke to ko swaka ba avion pe ko za la déjà invitation déjà bien reçue vraiment. En tout cas, et ça la moi bien, ça la moi bien, ça la moi bien, la cause au Kaboye, Bazali et so partager. Là, il y a l'autre plus respecté la Bazali et la parce que prière, il y a moins de bases. Ceux qui ont besoin de prière, exemple, déjà, il y a moins de choses. Oui, puis quand t'as ballon, on peut dire comme ça. Sotali na pagade la kuna kuna ba fondation famille Mayembe sotali na ba fondation famille Mayembe
papa ezala pardon na bana biso te make tokola na nzela tozalaki bana ya bapapa ebele ngai surtout ngai naye na Kinshasa na mbongo ya tata na ngati mama na ni mutu te naye na mbongo ya bapasteur naza mwana donc bapasteur nyonso oyo ya baeglise nyonso de réveil bapapa na bamutu bamokola donc nde naza soki nayebi kosambeleza mpona bapasteur oyo bankadranga nafanda na donc nga naboye nakobetela histoire ya bapasteur nyonso minene nafanda na ndako avo bakoma minene bongo nakoyebi soki mutu te ndenge aza wana mpo akoma botopepa mai na kati ya ndako namona tel donc naboye naza mpona bapasteur mosu akenda donc famille baka kobotola nga na maboko ya bapasteur moi je croyais ke bakokoka kobokola ngai bainstalle nga bien baye susu ko baya kodetruire ngai donc badetruaki ngai parce que soki batikaki nga na maboko na bango me mpe tokotana mpe na papa malemba bango nyonso bakende kenda bapoto bamosusu baa na bavie ya kosakana te mais enakozala ingra te na bango na bapapa nyonso bambokolo balandaka na monde oyo nyonso ayebaki azwaka apetisanga na ndako na ye apesanga kaka phrase kaka basambelaka nzambe naza na posa na koma moto monene jour bato babanganga tous les papa napesi bango mbote na koni na biso basi nyonso ya paster na paster obaetelana bao bakufa nzambe akatika molimo na bango na kimia mais oyo baza mpe na bomoi bamama limi en tout cas vraiment napesi bango vraiment mbote makasi po soki bango bankadranga na moma wana tebe naza nayebi te yo ebi mwasi apembe ya métis donc mama wana aza nyonso kuna donc nakoloba ke baza ebele ntango naye kozwa ke bapasteur na bamama na eza mpe na bayaya mosusu mpe oyo babombaka na bandako na bango mais famille nanga baza wana bamonaki ngai ke naza na eloko basukula mais bato nyonso bakateka nga meme bayaya baleki banyonso banyonso napesi sikoyo moma akopesa bango napesi bango merci oyo nyonso akontandanga na vi na nga napesi emoke famille na nga oyo wana na maria ata na moma mariage oyo basalaka meme part mpona nga te na mariage amitungisi mpe azwi motuka na ye apesi ngai azwi mpe en tout cas vraiment bagrande sere nyonso moma akopesa bino merci yango ekokisami napesi animbote na mobali na ye papa bebe jean bebe napesi famille nyonso abakaji kongo te mpo bango mpe bayaki mpo sunanga na libala nabaki mokona koseka nde mokona kopesa bango lokola namoniki na libala siko na kese mpo naofanda na libala nayebi ke naofanda mais moko naota nzambe eske libala okende mpo ezaki komba moko ya koseka lokola ezaki komba nzambe siko alongoli bitumba nyonso mpo bitumba oyo alongoli ezaki ya minene oyo eza biloko ya mikie biloko ya mike kutu na eza onga moko donc eza ongolongo yango mpe napesi bango nyonso merci bamama biso bapesanga conseil oyebake conseil na bino antuka nazwaka na ege mbongo antuka ye mpenza pesa so eta problème tika mwana tovanda na tokozala ntongo tokokufela wana na libala antuka vraimen nzambe nanga pambola bino eloko mosu namonga naloba fondation nazongi siko na likambo ya bana moye napesa nombre ya bana po sifa la rose aboti bana ebele naza na baofelina ebele oyo nakendaka bana wana balingi kotuna bana baboti na ebele mpo nga mpe nazalaki voile ya koleka bana oyo bato babokola ngai donc bazokipe kutu bana bango mpe bazotombola nga nakotombola oyo yanga te natomboli nde baoyo bazolala na esika pasi oyo bazolala na mesa weza na minute oyo bazotambola me bamotami na bapara namona ye kopesa naza na bana ebele basi na mibali ebele tofanda likoye baofena mosusu bazobei na bei na biso awa po bapesa biso salita bana nde nini eloko ezala fondation esali ya kosunga babola batoyo baza bamoniki babwakami na kati ya moto baza na espoir te mama na nga papa na ngai oyo eza fondation famille lokola nzambe alokota biso
toza na famille te ye moko akomi apesi biso bafamille minene babokili ebele baza na poto meme baza na mwinda te yango biso mpe tokosala fondation oyo toza kaka balobeli ya bana oyo baza na esika kolala te toza balobeli ya bana oyo baza na eloko ya kolia te donc yango tosala eloko tosalango mpona ndeke tozwa mbongo tokota peut-être ndako na nga nazolala ti lelo na nafuta yango te par rapport a nini yake tozoluka faso nini ya fondation bana na bazanga ya kolia te bazanga ya komela te donc assistance na bino meme na kosomba fils oye oza na vacance na yo na Kinshasa yaka po mama sifa aza na bana ebele sone bandolo bawa on comprend. J'espère que vous la d'habitude comprendre déjà. Maman si faisait maman ya ban belé. Donc oh balobara la mère d'une multitude. Yé oyo. So vous luka comme moi na Bible vous découvrir en côté yé en personne. Aza awalelo en tout cas tu déjà presque là. Tu citer déjà na émission na biso. Tolingi kaka maman si papa na yo mon amour et la piscine. bolingo eza kila botango nzambe asalaki mokili asali adam na eve aye kotia bolingo na kati na bango ça veut dire bolingo euti epa satan te satan mpe aza na bolingo na bato na ye nzambe mpe aza na bolingo na bato me bolingo eza ya nzambe eza amour soki bokutani na kati ya libala bokutani na bolingo ya solo ya nzambe boyebake bokoavanse quelque soit tata mwasi aboye libala quelque soit noko aboye libala soki boza na amour na kati na bino atuka nzambe akomitalisa yango nazolinga nayebisa bato bazoprepare libala kobala eza lipana moba te omoni ntango oza na kisheri yera kopesa $100 libanda azofuta te yo kopesa $100 azofuta te mais soki okotina kaka ndoko ya libala $100 wana kosomba biloko ya kolia ce n'est pas que abanda kosalelanga ntango nazaki libanda ntango nakomi na kati ya ndako akipaka te akipaka yo mais yo nde omonaka méthode d'échange. Méthode d'échange, beaucoup de charge et il faut peut-être y a ça qui est la charge. Mais il y a un édition qui dit que kolinga mobali pour que na zone ngana linga mobali pour na mona ki ya bala ki libala na eleka ki na internet. Ya monga pe na bala soko so kende bongo mama mbeto na libala ono lala na wana. Okolala na kwa na tiki. Mbeka libala okolala na leki ya mama pour moi pas toujours soit bête la kabiso maboko na fête. Mukolonga na zolela na banda olela kana na mobali na mukolonga na banda olela na banda olela kana mobali yango na lobi na yoke soko zo pusa na kombe na mobali pusana na vrai amour soko lingi no mwana bato te soko lingi mwana bato te tika kuna nini komona ipe shida na ote ndenga za boye na bala kwa za papa mukolo ko papa mukolo yende mutafuta ka bien papa mukolo futa ka bien yo ye na bolingo to ye pona mbongo mais tu seras payé pour ça donc quoi yate que nazo kende na moi papa nazaka yuma nazolela ye po ndenge nazolela ye boye mais yo o commissaire ye pas que muto azaka faible yo te muto commissaire fort nyoso yo sale wala ko sefa so yo ko mema liboso mobali yango ndako appliquer koloba te ke na moi mobali nanga changer ako changer par rapport yake yo o memele ki yanke ye azaka mepe yanke soko tango yo memele ki yanke ye pas comme pe yanke soko yo monyango mabende yango na pesi ba jeune fille so conseil tango zona kosa ba lande exemple à couple o na landa mobali nanga pona mokete na landa mobali nanga pona na linga ye ndenga zale nenga zalele azana makambo oyo bato baza bolingo azana lokola na landa ye ndenge eza couple oyo eza couple nzamba lokola nzamba asala biso te ya bato bazokota na mabala tokosala basérie ya baémission yake nazolakisa bango sempake ozomona mobali oyo alobaka te moni yubaka aza yuma te mwasi alobaka te omoni kolinga te ke mobali wana lokola aza yuma omona mobali yuma te ndekwa mwasi ndekwa mobali libala eza lipanango yuba te libala eza eloko moko se préparer avokota na yango exemple couple oyo eteyaka bino couple oyo eza couple boyebi internet enganaka
eningana mutu nyonso alia mbongo na nsima na biso ne mutu alia mbongo na nsima na biso ce n'est pas kaka ke nazoza image wana mpona non yaya mwasi bayebi omonda te kobala mobali mpona mbongo te mpona voyage te linga bala mobali kobala mobali mpo aza star te mpo soki nabala mobali anga mpona star po atonaka sute na oboya ndenge banini bazopesa bango bato ofuki nayo bapesa te mais tellement ke namoni aza na eloko eza très important yango na lingai ndenge aza boye liwa nde moto ekabola biso na ye toza tingama kole seresimante olobaloba ntango oloba biso tozomata olobaloba tokomi na biloko 10 olobaloba tokangi ville ya Kinshasa donc mpona nini na kati na biso toza na vérité nde naboya nakokosa ye te epakokosa soki alinga kosa mona esi na bila biso natuni na bibana balongo na ndako abiso na bila ngai basi balongo na biso yoko mokosana po tokosana bate soki nakutani na problème moko na nzela nakutani na omona na biso na bayebisa bayebisa na koma solution na mbala bana babenga na ndako toyebiso likambo biso biso kati koyebisaka no kaka nayebike bongo sikoyo na koyebisa nani donc libala eza bien libala eza goût libala eza goût soko oza na yesu libala sa nzambe eza milelo na milelo bakozelo bambanda kategori nyonso omona mobali mpe mwasi mpe soki mpe oza mpe na yesu te omona bokele namoni mobali mwate miso kaka nde naateka maboke wana mosusu ayengeka azoisanga bi na ngai yo mona konga ndeni namonango ndeni namona oki yo ozosema maboke abi pardon ake pardon dika mpe yayo tiesunga mobali anga bazwa buzoba te po biso toyebi eloko nini tosala soko oye na ndenge buzoba tokokotisa o mpe soko mpe na ndenge logique oyo kosoma bilo nazoteka biloko nanga naoteka nzoto te naoteka bolungu te bolungu eza mpona motu momari yango donc papa ya bana donc aza nyonso donc oyo oyo mpenza bolungu a sursur ya sursur ntina 95 ans nzambe azwi biso kana parti. Voilà, merci vraiment. Donc, pour déjà la souka, papa DiCaprio, il aurait souka, mais il a on a papa DiCaprio, amour et ça. Et puis conseil, il y a souka pour la jeune garçon, oh, bah, on va la chemin à Libala. L'amour, c'est la sincérité. L'éternel, mon polo et lola, azala qui sincère, il y a Kurubana Moukouké, faisait l'homme à mon image. Azalaki sincère ya kosala mokili atie biloko nyonso abi na mokili domi ntango moto ake akuti makambo nyonso bayebisaki ekuti yango ezali amoniki moto wana aza na droit azotambola na sembo c'est-à-dire la sincérité c'est ça l'amour être sincère na koéquipe na yo soki sincérité eza kati na yo en tout cas c'est ça nde bozwi obimisi fruit ya amour mais ce qui est sincérité, c'est que nous avons des comme monoko. Mais acte déjà que nous avons internet portal. Atali quand on va vendre, il balo et que ça taille na net. Abina pas tu vas pas aller dans un abcès là. Amor pays na ne kokite makaboni. Problème pe côté. Atungo bi point ngabi. On a même qu'on vendre tali courir pas monnaie va vendre rapide. Ce qui va te balani amour ya vrai. Au sentir même harmonie dans sentiment quand les babans de l'école do sentir na amour on mone ne longi ya moto ana joie pas biza mokolo na mais so mone déjà que moto l'école mo zo mone longi ri so beta mpanja mbali buta otala eze mo ko comprendre que bato na ba otena ko discuter va matakuna a déjà na pas problème do so ko ngoye ba que otala même na fête ya bato ba otala on comprendre que fête eza na ba problème fête ba réalité eza na fête ni pas eza na ba réalité. Donc, tant qu'on doit sincère, il va que sincère, on a y produire amour, la fidélité. Donc vraiment, on a eu ça de connaître sincérité, les clients, ils savent pas les naos, oh ils ont un ils savent aussi pendant que c'est pela, la gagne na libala ya comme toi pambola ibiso, auto pambola de konanga spawn gesho. En tout cas, abandonner sur ma camoloba qui a sepeli, alors que libala tant que bala ni bibelobi. Moto akite ba comme loko moko de nyonso beaucoup mo partager ko parce que soki ngana na compte mususu na laksa mo sanga ko ko batu mibali de soki nana batu mususu na benga ya éviter to ko batu mibali de soki nana ba place mususu na kina ko ta éviter de to ko dia batu mibali de loko nyonso no sala ndeur na e do iba kina si séparer déjà
donc nzela nyonso na otambola soki mwasi na ngai yebi te yebake tokomi bato mibale. Mais pourtant Yesu alobi que l'homme qui te s'attachera bakomi eloko moko. Donc soki kaka oyo oyebi na vie ke obombela mwasi na oyebake bwa bato mibale basusu bato na opesi mbongo wana te mpo ya kosoma okabe sikoyo mpe mama mpe nange nayebi so soki papa ye kosimbi biso moda mbongo te papa olobi malamu mais biso mpe basi mpe tozalaka mpe mabe papa ye na compte moko ya mbongo boye apesi yo omonika mbongo papa ye nango omoni ekutata mwasi na biso na matanga eza kuna babi tokontribue $100 siko mobali yango mobanga mobali mpe bako mobanga par rapport ya dépense ya basi mpe biso mpe tolekisi mama soki papa apeso mbongo avant nano okaba na famille yebake oza na famille na yo famille na yo eza mobali nobana na yo po jamais yo kolongwa nano kaka mbala moko osote mbala moko pa ngai avant okabe mama bopilo na nga okabeli eloko yebisanga nayebake mama bopilo na nga zozo eloko te nga moko tango bakisela ye mais c'est pas que bapesi yo mbongo yo komokende otala mama na bino okomokende osombisaki aloso okaboli katikati mama abiso ye moto abotangako il faut non programme eza programme ntango otie provision na ndako yeba eza mpona nanu bino wana po mbongo bokozwa lobi bokosomba yango bokalkule ti bosombi terrain na bino mbongo mpo basomba terrain lopango bato baza na mbongo babandaki mbala moko rate kaka na kobombabomba mwasi malamu atongaka ndako na yo donc mama tonga ndako na yo na moke oyo ozozwa na profite mpe kopesa naoka maloba wana ezomatanga na motema na mama alinga nalinga te mingi sima mama naoluka mokolo nakende otala mama alinga aza bokoto na ngai avant tokutana na mayemba mama alinga soki ayebi bien na kapela mwasi moko ayaka na salle de fete moko ezaka likolo ayaka boye ayaka asepelaka na bambisi asepelaka nanga mpe mingi donc c'est mama nalingaka ye donc nalingaka ye donc ya kosakana te mare alela yo fo oza mama chéri nanga jour oyo aza mwana na yo biso nyonso toza bana na yo tokoya kotala ye oza mama na biso bolandaki somisongi ya bato te esalama te ezongisaki te oyo aza jour oza mama bokilo nanga aza babienfe oyo tokutana na yo avant moi bokutana na ye donc le reste en tout cas merci beaucoup merci na bino nyonso bolandi biso merci na mama Charlène la fille posée motema ya kundi topesi mbote bisika bozali juste à titre de rappel toyambaki lelo couple Mayemba na oyo boyebi mingi na kombo ya couple DiCaprio na mama Sifa en tout cas émission eleki kitoko na sengi na bino ba ona bosabone te bosabone lisusu massivement na chaîne na biso CPP TV esika wapi bwana ko découvrir l'actualité émission oyo ekoti pour boyeba na ko rater eloko te en tout cas pour aujourd'hui je vous dis au revoir et on se retrouve prochainement merci. CPP TV officiel.